Samedi 2 juin, jour oyo bana CFMC libota mobimba combat spirituel baye lisusu kolela oyo ezali encadrement spirituel na bango na komba papa Olangi les jours ya enterrement tozalaki awa mokolo ya lobi tomikaki un peu ko expliquer bino pe ko informer bino que matanga yaki Congo en fait corps ya papa Olangi yaki Congo depuis le vendredi. Non, le jeudi soir, jeudi à les 31, donc c'était déjà le jeudi soir et Outaki Afrique du Sud, bon, comme la Kibissoir à Kinshasa. Et les Ali, deuxième jour, donc là, qui lobby vendredi, à le 1er juin, bon, le samedi vraiment, ils ont mokolo yo. Peuple, population, bozo mona habillé en bling bling, habillé en multicolore, na bandenge nyos, kaka pona ko rendre hommage na papa na biso Olangi wa atika biso il y a plusieurs mois passés. Bon les a mokolo enterrement na ye to moni bande kwa wa baye ko yo kapé ko lia quand même parce que il y a certaines personnes qui nous dit ceux qui toke matanga bazoteya bateya pona muto akufi. Mais il y a encore un pasteur qui m'a dit une fois mais Rebecca so ke matanga et ko moni bazoteya bateya pona mowe donc vous allez voir que la famille CFMC, la famille combat spirituel sont unis, ba outi, ba délégation outi, ba mboka na ba mboka. Ba yeko le la penza papa Olangi. Papa Obozo kazote akuna outi Côte d'Ivoire. Aussi Côte d'Ivoire, bah, délégation angolaise, Ali, Belgique, Afrique du Sud, Bamboka, Nyos en fait, Afrique, Europe, Amérique, voire même Bayeka Kakolela, Oizali, Papa Olangi. N'habitez te repousse en appel à tous, ne fût que 2-3 personnes. Et puis le reste, c'est élément d'habitude aux Alaka Bota, la Nengenini, Matanga, et les lami mokolo ya suka, et les longs Nengenini, ba fidèle naye, ba ko accompagner, na Oizali, tombe naye ya suka, ndako naye ya suko batongi lié na ezali mpasa na site na bango ezaka na mpasa esika basaleli vraiment mausolée na inhabité na kopousa avec la permission de Aaron na kozwa bande ko mususu awa pe bakomeka un peu ko yebisa biso awa na habité maman bonjour. Bonjour. Sur côté la caméra na biso opesa ne fils que témoignage na yo ya suka pour les amokolo yo tozo ke kotika papa Olangi na cimetière na ye na habité ceux qui okoloba nini lisusu po lelo eza penza mbota suka penza eloko na koloba tokumisi kaka nzambe po likambo moko te esalemaka sake nzambe autorisé yango. Papa Olangi aza mosala nzambe moko munene oyo asali mosala na ye ebele na kati ya RDC na pays d'Europe, d'Afrique, partout dans le monde entier. Donc ake repos ponanga papa Olangi akufite papa Olangi aza pembeni ya papa na lola afandi donc liwana ye ngana zondi mateke papa Olangi akufi papa Olangi aza na bomo papa Olangi akobanda coexister toujours au fond de ton cœur par quel moyen na mateya na ye ndenga bandaki koteya biso nini oyo ateyaka ti lelo travaillaka et puis tango kaka nouvelle wana ti lelo ndo telemia ozo raisonner ka image ka ebele moko ezanga ti ebele vraiment ebele mateya na ebele esunganga makasi soki na lobi na banda ko témoigner awa to koma ti lobi en tout cas ebele. OK, merci beaucoup na habité soko ko lebisa ba fidèle ya CFMC nini awa eza penza mokolo ya suka penza oyo église penza ezokende ko rendre papa Olangi dernier hommage na ye kotika ye na tombe na ye na ebité ba fidèle ba o bazawa ba o ba musika na état d'esprit na bino ezala toujours ndengeni tozala soudé papa akei mais akete po mateya na ye ezali tokobanda kozala toujours soudé oyo azalaki ayaki na kata ministère po te lelo papa akufi po abima wana salaire po mateya oyo papa apesi biso ezalaki ya bukabwani te ezalaki po tozala inu donc nazopesa message oyo partout dans le monde entier place nyonso ministère ya combat spirituel ezali bandimi nyonso tozala soudé to intercéder po na mama po tokotika ye te pe ministère oyo ekokola lisusu koleka ndenge ezalaki liboso po bamususu bakanisi ke papa akei donc ministère ekufi ministère ekokufa te parce que ministère oyo eza ministère ya nzambe eza ya mutu te eza ya nzambe
lokola eza ya nzambe nzambe wana aza na bomoi lelo lobi pe libela na libela donc tozali soudé mama nzambe a fortifié ye nayebi ke aza mwasi moko ya makasi nayebi ke nzambe wana akotika ye te pe biso bana na ye toza nsima na ye tokotika ye te nazopesa bacondoléance na famille Olangi nzambe a fortifié bango apesa bango makasi apambola bango lisusu odela pe ministère ya combat spirituel ekende liboso mutu nyonso yaki na kati ya ministère ya combat spirituel abima te soki abimi asala erreur apesa nzambe mokongo te mpo ayaki koluka papa Olangi te ayaki koluka mama Olangi te ayaki koluka nzambe ya papa na mama Olangi donc eza te ke lelo papa akei mpo opesa ministère mokongo non kosala yango te sino nzambe mpe akopesa o mokongo donc tozala soudé na nzambe oyo nzambe oyo aza neti banzambe mosusu te aza nzambe oyo asalaka oyo asaleli biso ya mingi nga moko soki nalobi na banda batémoignage na nga awa tokokoma ti lobi mpo nzambe asali ya mingi kati na nga moko te na bandimi nyonso oyo tozali awa papa que son âme repose à paix. Merci beaucoup maman, on habite na kozabande kona biso awa. Maman, bonjour, mes condoléances. Merci. Moi, curiosité, avant Penza, ça ne fût que 2 témoignages na yo par rapport à Papa Olangi. Pourquoi Bolati Pembe Pembe? Bon, Tolati Pembe Pembe pour signe ya sainteté. Le roi tout la période ya Saint-Esprit, nde sali ke na matin ya papa pour tous la moi batenye za lebele belé tende Tolati Pembe Pembe. Nakanisi eza testament oya tika ki jour ya non eza testament te toza na période ya kitela molimo mosantu donc nde yango tolati pembe pembe eza testament te papa tikaki eza pembe aliboso te tolata pembe pembe na ministère donc eza habitude na biso na ba manifestation ya bati ba Saint-Esprit tolataka pembe yango wana donc eza testament te. OK, témoignage na yo ekozala nini par rapport à la personne ya Papa Olangi atiki biso? Témoignage na ngai ezali ke Papa Olangi alakisaki biso ndenge ataki oza na connaissance ya science epekisi yo te ke osalela nzambe okozalaki oza na connaissance ya science oza na ba diplôme na ombe rien n'empêche que ozala mosala nzambe et puis osalela pe nzambe. C'est ça. Rien n'empêche ozala mosala nzambe osalela nzambe. Jeunesse ya lelo pona yo otalaka jeunesse ya lelo ozwi neti jeunesse eza hors église ya mama Olangi se comportaka ndenge nini? Bon, ngala ko juger ba jeunesse eza hors église ya ministère ya combat spirituel te. Nakoko juger bango te. Pour ngala za kuna te nako juger bango ndenge nini? Parce que tu vois comportement ba jeune na ba cité au mona kayambo eza ka ndenge nini? Bon, ba jeune na cité mutu asa na comportement na ye par rapport ya ndako non premièrement de deux par rapport ya église nde ba yo tozo fréquenter. Bon, jeunesse ya ministère ya mama Olangi bazala na habitude ya kosala vraiment nini parce que ba jeune baza bato baza influencé na marambo ebele. Papa Olangi a pesi bino bon enseignement ba pesi bino ba prédication alakisi bino nini bino ba jeune biso ba jeune amsu biso amsuso tokoza to profiter pe to yokangwa et puis to mettre en pratique. Bon, jeunesse et ministère chrétien combat spirituel tozara vraiment trop influencé te na makambo oyo nde sike ya ba oyo zo klika na mokili biso tozara vraiment trop influencé na makambo wana te biso tozandaka kaka oyo basebisa biso awa ba BJCC faut tambola na crainte sans nzambe faut oumer la repentance sincère c'est ça. OK, merci beaucoup ba famille ya combat spirituel o bazolanda yo nabite soko ebisa bango nini? Bon, naebisi ba famille nyonso ya ministère combat spirituel tozala liboke to soutenir musala nzambe mama tikali ye moko na mosuni mena nzoto azana molimo mosantu wana biso pe tozala lisanga pour na ko soutenir musala nzambe. OK, merci beaucoup. Yaya na ebite ce que vous avez un témoignage to li loba koloba. C'est vrai que ozala qui encadré au bénéfice na ba enseignement ya Papa Olangi. Rozanga ta ko koloba ta li loba mon côté. Nakumisi nzambe parce que yende moto apesaki mosali na yende moto azwi Papa Olangi asali mingi na JCC comme si pour moi parfois tondo tambola likomoko libanda likomoko na kati meta to na ministère ya combat to kotisi makonyo so mibale to komo tambola pe na crainte de Dieu to komo tambola pe na kobanga nzambe yango esengo na. OK, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer na rozape papa na biso. Bonjour papa. Bonjour.
te soki okoloba un mot par rapport ya journée ya lelo eza journée tozoke kotika penza papa na biso na tombe na ye na mausolée na ye libota oyo etikali famille biologique famille ya CFMC bazala ndenge nini? Bon, tozokende kotika papa na biso na dernière demeure na ye, mais on a kosengaka na libota biologique pe na communauté nyonso ya ministère ya combat spirituel. Papa akei atiki biso, mais papa tokobosana na ye te parce que oyo nzambe atiaki epai ya papa to bénéficier nango. Mais on a kosenga na libota famille biologique na famille oyo chrétienne la ministère à combat spirituel va persévérer dans la même lignée, dans les mêmes enseignements au papa au apesaki biso. Parce que l'enseignement au papa apesaki biso, ils ont enseignement moko, il y a persévérance de la foi. Ils ont enseignement moko, il y a crainte de l'Éternel. Ils ont enseignement moko, il y a recherche quotidienne, il y a nzambe. Alaksaki biso ke moto akoki koluka nzambe pe kokutana na nzambe. Alaksaki biso ke moto na vie na ye sur terre sans nzambe moto akoki ko vivre te. Donc vie na biso eza attaché na nzambe wana. Biso en tant que bana na ye tozo regretter mais toza na elikia un jour tokokutana na ye parce que kokufa na ye ezali suka existence na ye te parce que la mort ce n'est que le passage d'une étape à une autre étape. J'ose croire que tokomona na mokolo mususu. Donc tozalaka na bomoko to continuer na enseignement apesaki biso, enseignement ya foi, ya persévérance, ya combat spirituel. C'est ce que je peux dire à propos ya oyo toninga comme motulo. Ok, merci beaucoup papa. Voilà, nous continuons. Il y a en fait bazo continue toujours koya parce que les apenda mokolo ya suka na ebisaki bino na début que ba délégation wuti bipai na bipai ndeye ne sika oyo. Bongo tokotambola lisusu tozwa tobakisa ne fusque quelques personnes et puis tokotika bino nde botala ndenge nini journée ya lelo lekeli ya na combat spirituel ndenge nini mateye lekeli ndenge nini ba rendre lisusu papa olangi dernier hommage na ye parce que lelo penza eza jour na ye ya suka kolekisa mokolo ya lelo tokobetaka lisolo na ye lisusu te ekokoma kaka lisolo moko tokendaki kokunda ye d'ailleurs ezalaki un samedi. Ézéchiel Joseph Olangi Onasam. Ézéchiel Joseph Olangi Onasam nous a enseigné, et voici la leçon que j'avais retenue. Toutes les sciences ont la Bible comme fondement des bases. Politique administrative également avait comme fondement des bases la Bible. C'est celui-là qui donne des solutions à toutes les requêtes que nous adressons à l'Éternel. De la même manière, c'est de cette manière-là qu'il est venu sur la terre pour connaître les réalités de l'humanité et les mythes. Jésus-Christ qui est descendu sur la terre. Parce que quand ils vont évoquer leur infraction de outrage à la magistrature, eh bien vous êtes partis entre les quatre ennemis sans parler. Ceci dit, nous avons découvert également que tout ce que nous croyons avoir commencé aujourd'hui avait commencé depuis que Dieu a créé le ciel et la terre. Dans notre pays, nous parlons aujourd'hui de la décentralisation, et bien la décentralisation a commencé au jardin d'Éden. Alors que le souverain suprême, Dieu créateur du ciel et de la terre, était le seul qui décidait tout, qui a créé tout. Mais quand il a décidé de rentrer dans la capitale de l'État universel qui est au ciel, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la prière de notre Père qui l'ai dit. Mais il a décidé de décentraliser la terre avec Adam et Ève comme les premières autorités locales élues par lui. Il a élu Adam comme le chef de l'exécutif de l'entité territoriale décentralisée et Ève
comme les chefs de l'organe délibérant de l'entité territoriale décentralisée, qui est la terre, avec comme chef-lieu le jardin de terre. Et comment la petite composite, la composite matérielle, la petite au capital de il a transféré une partie de ses compétences. Et donc, n'est-ce pas Dieu a créé seulement un homme et une femme? Mais il a transféré sa compétence de procréer à Adam et Ève et il leur a dit, soyez féconds, remplissez. Toujours exhorter les collègues médecins à se repentir parce qu'ils ont ajouté la politique de limitation des naissances qui est contraire à la volonté de l'Éternel qui vous avait demandé de remplir la terre. Sinon, le parent est pour vous là. Voilà pourquoi, avec cette intelligence supérieure que Dieu... Papa Olangi fut ou est un digne fils de ce pays. Il s'est donné totalement, corps et âme, pour annoncer au monde entier, en commençant par la République démocratique du Congo, la bonne parole de Dieu. Il a été un des précurseurs dans cette ville de Kinshasa pour donner au couple des enseignements de nature à le conduire à vivre avec Jésus. Nous ne l'oublierons jamais de ce qu'il a fait. La preuve, vous voyez que dans cet endroit, il est rempli et lors de ses obsèques, il n'y a que la parole de Dieu qui domine. Nous les pleurons dans cet aspect. Samedi demain, namoni bato awa ebele en tout cas nakozwa maman na biso awa. Bonjour maman. Bonjour.
lelo eza mokolo ya suka oyo libota ya combat spirituel ezolela lisusu papa olangi mpe kende kotika ye na tombe na ye nayebi te soki okoloba nini to obomba nini na motema oyo okoki lisusu koexprime lelo parce que après lelo papa olangi tokomonaka lisusu cercueil na ye te tokoexprime oyo ezali maloba na ye na bakasete oyo atikeli biso na misala oyo alakisaki biso yango tokokoba na kosala misala nini parce que eza bato ebele mosusu bazolanda bazwa ta yoyoka mateya ata liteya moko te ya papa olangi mais ntango olobi alakisi biso na mateya alobeli biso na baenseignement na ye baprédication na ye message na ye ezalaki nini exactement mateya oyo ezali ya malamu oyo mosali na nzambe akoki koteya akolakisa biso nzela ya yesu mpe misala na ye misala oyo ya malamu ya mabe totika ya malamu oyo alakisi biso tolanda alakisaki bino nini bolanda nini exactement bozala ndenge nini ntango bozala mokili mpo ye deja atiki eza neti wana tokobenga yango eza lokola héritage oyo atikelaki bino misala oyo atikeli biso donc selon bible ezali bolingo misala okolobaka yango voilà nasepeli mingi mama nayebi te ne fût-ce que message ya consolation na mama oshoe o mama olangi osho oyo atikali epi na bana message ya consolation epai ya mama ezali kaka nzambe asoutenir ye apesa ye makasi nzambe mpe abatela bana mpo nzambe nde mutu apesaka makasi abatelaka apesaka nyonso na biso moko bato tokoka eloko te me nzambe nde. Merci beaucoup maman. Avec la permission de Aaron Lubamba nakotika bandeko batala nanu ndenge journée lele leki awa tomoni bato en bling bling bato bazoya bauti par-ci par-là kaka nene bisaki bino nayebi te pourquoi maître Hakim Kabongo le préféré oyete Kamonette Mbola descendant Simo Kimbangu il fallait quand même ozalo lela papa Olangi pourquoi pas na MMA aussi fondation Lisal ici bandeko nyonso bazaka libanda mboka nayebi ke avec ba image ya Rebecca Bilendo pukuta la Servadi na émission na bino masolo ya kino bokozwa vraiment o ezali peut-être ba information moi mingi par rapport ya liwa ya papa Olangi ndenge to leli awa na Kinshasa. Je dis un grand merci pour nos autres cabines déjà bolanda o ezali ba élément oyo yango ndezo clôturer ezo kanga penza émission na biso ya lelo eza ndenge nini ba lelie mokolo ya lelo ndenge nini ba kotombola cercueil na ye ndenge nini kobima ndenge nini pe kozwa nzela tie koma na mausolée na ye sinon ngai déjà na ligna epsa na ngabino au revoir mais au revoir na ngai eza pona tika bino bolanda ba détail nyonso ya journée ya lelo et puis reste ya cérémonie ya matanga na ye oyo ndenge zo suka mokolo ya lelo sinon bisous à toi Patricia lelo pukuta tonton Mwingambala ya série Aaron Lubamba et pourquoi pas Epsi image frère Richard Madeka na bandeko nyonso ya info 16 famille pukuta na lingaka bino mingi tolanda o ezali journée ya lelo awa na combat spirituel 17e mairie limité ndenge nini penza tozokende kotika papa na biso na tombe na ye. À tout de suite, ne zappez pas s'il vous plaît.
Nous avons la présence du procureur général près la Cour constitutionnelle. Nous allons procureur général pour la Cour constitutionnelle. Nous apprécions et saluons la présence de Son Excellence le Président du CNSA, Joseph Palenantoy. La mémoire du patriarche Joseph Ezekiel Olangui est honorée également par la présence de nombreux honorables députés et sénateurs. Plusieurs membres du gouvernement sont également présents. Nous saluons leur présence. Merci pour la présence du cabinet du président de la République, ici représenté par le directeur de cabinet adjoint Jean-Pierre Kambila. Il est accompagné également du lieutenant général Denis Kalou-Minumbi et du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Nous avons également la présence du chef de Ngumba à Kinshasa, le gouverneur de la ville André Kimbuta. Je citais par exemple le général Motet. Ministre honoraire de l'Intérieur et de la Sécurité de la République du Congo. Nous saluons la présence du commandant de la première zone de défense, représentant personnel du chef d'état-major général des FARDC. J'ai cité le général-major Tango Fort.
Nous avons également la présence de Monsieur le Commissaire général adjoint de la police nationale en charge de gestion et appui, représentant personnel de Monsieur le Commissaire général de la police. Nous avons la commissaire générale adjointe. Et nous avons la présence de nombreux généraux, officiers généraux, aussi bien des forces armées que de la police nationale. Et non seulement les généraux de la RDC, nous avons également parmi nous des généraux de la République du Congo, Brazzaville. Parmi lesquels nous avons cité, on a cité le général Mock, mais aussi l'amiral Nogo Mokami. Nous sommes également honorés